Bonjour, bandeko na ngai ezanga Mamuluba. Naza na esengwa makasi félicitations na population na biso sur le terrain. Namoni na Kinshasa ba manifestation ti liboso ya ambassade ya Rwanda. Po na ko demander ke nyangala kata wana omosipien wana aza kuna okupaka ambassade wana ala tababot na ye na tubwasa na ye asala inde ti na Rwanda ndenga yelaka na 97 bayaka na mboka na biso na formule nini na tubwasa na babot, n'est-ce pas? Botianga tembe botu na kabila kopesa bino référence. Toyokani félicitations na bandeko na ngai ba congolais ndenga bo telemi bo ambassade wana zobo wana tele makasa na ba discours ko se moquer na biso et puis nga na mona azonga na avion te. Bongo bayaka na avion, tuna yena bayaka na avion. Bon, kuna na ke musika. Bokende na kingakati. Botu na wa azalaka na kingakati. Ayaka Kongo ndenge nini? Na kela compagnie aérienne. Si ayaka na tubwasa na babot na ye na makolo na ye, n'est-ce pas? Tomona ye na elongia UNICEF. Boete ambassadeur wana azonge pai na bango ndenga yelaki. Mais tomone ko umela na troko tuzaka même te malamu boko tse na avion. Azonga pona avion ko koma akozonga rapide. Alexis Ntambu yo muto betaka ba roquette na ba avion ngonga yango ko bimsa roquette tangu yuzoba wana zo mata na avion akomka na frontière ya Rwanda bopanzi ye yango yo ba roquette banda beta na avion zaki pona ko beta na pona ko bomande ba congolais opportunité yango ambassadeur wana kota na avion akomaka kuna na frontière sala musala na Alexis Ntambu wano za sila oyo ba roquette zaki ne pona ba congolais roquette na se boma rwandais roquette ya yo Alexis Ntambu se boma rwandais. Félicitations na banakin. Kaka ndenge mamumulu basebisa bino mente fa bandeko na ngai. Batu bako kangola Congo eza biso moko ba congolais. Biso libanda tozo tia bino poa bino botelema. Po bino mutu bozo vivre makamongo sur le terrain. Tokani révolution nyonso appui et utaka toujours extérieur pour na kopesa bato bazali oppressé makasi batelema babunda. Na ko répéter makambo na loba même fois na ko répéter lisusu. Congo kozala délivré par la France par la Belgique par les États-Unis n'oubliez pas l'histoire. Toyokani Bogolimbi sanga biso moko ba congolais nde tokotelema po na kobundela mabele na biso mutu mususu te. Toyokani Bobanga eloko te lokola bosibo telem kaka boena sina pesa bino prophétie maintes fois que Wuta 2019 le temps de la règne de l'homme blanc, le système des impérialistes était arrivé à la fin. Bien sûr nan bomoni bonami tout d'un coup mundela comme réfugié mais ce jour-là arrive. Tokan bande konangai Bible botanga kezola kisabiso les périodes tolandi so la période là où notre Dieu avait permis que Aigle et son système baya ko dominer ba déstabiliser l'homme noir à cause ya masumu pe ba parents na biso bozela natangela binongo na Bible mbangu po bokoloba mamamuluba yena makambo wapi. Je pense que tu reconnais dans le livre de Deutéronome 28 nazotanga na NIV. Come on. Bolimbisa boyebi internet mweza kana milimu nango yango moko and come on you plant vineyards. Okay, to banda taka na 29 donc Deutéronome 28 to kata na verset 39 pona kopesa bino recap pour esa session matin to photo continuer lisolo. Bref, ici on est en train de montrer na Israël ba bénédiction ceux qui balandi nzambe ceux qui va obéir ba abandonner toutes les bonnes choses qui lui attendaient. De l'autre côté ceux qui ba kwenda ki ko sambela nzambe batumsusu ba désobéir nzambe, voici les malédictions et kolanda. Siko parmi ba détails wana bolanda balobi na 39 you will plant vineyards and cultivate them but you will not drink the wine or gather the grapes. Otozoka bazolo donc yoko sala okolona ba vin na yo me mtoko enjoy yango te. Balobi, you will have sons and daughters, but you will not keep them because they will go into captivity. Na répété.
You will have sons and daughters, but you will not keep them because they will go into captivity. Tolandi, to continue kotanga. Balobi na 43. The alien who lives among you will rise above you higher and higher, but you will sink lower and lower. Totanga na 45. All these curses will come upon you. They will pursue you and overtake you until you are destroyed, because you did not obey the Lord your God and observe the commands and decrees he gave you. Alobi wepia makamba egle. Totanga na 49. The Lord will bring a nation against you from far away, from the ends of the earth, like an eagle, sweeping down a nation whose language you will not understand. Na bandeli lisusu na 49. Donc Deuteronomy 28 na zot bandeli lisusu 49. The Lord will bring a nation against you from far away, from the ends of the earth, like an eagle, a nation whose language you will not understand. Na 50, a fierce-looking nation without respect for the old or pity for the young. Tozolanda bandeko na ngai, bena tozala na mokili ndenge tozaka ba pays tout ezalaka na totem ya banyama, n'est-ce pas? Mboka nini bino boyebi ezali totem nango ezalaka aigle. C'est les États-Unis. Boete, peuple nini bino boyebi bakuzoka na captivité, bake na ye pas dans une terre lointaine, et puis on lui a introduit une langue qu'il ne connaissait pas. C'est le peuple noir en Afrique. Si ko bota la makambo from the perspective of africain, on a arraché de l'Afrique bana na ye ya basina mibali ba memi bango sur une terre lointaine. Mais système ya terre wana eza gouverné, eza représenté par aigle. Tozolanda wana ezo koma na Deuteronomy. Soki bo pusani sikoti na Azeya, bozo mona nzamba zoloba nini? Je vais restaurer Égypte, mon peuple, Ethiopia, ma place, Israel, my inheritance. Toyokani, bozali bana ya Nzambe. C'est vrai que le 4 siècles la punition na biso, et c'est où ta qui ne cause conclusion na 2019, je ne fais que le répéter. Ezali kambu ya conscience. Il n'est jamais tard, je suis très contente que bobandi finalement cause conscience. O ezama kam na molimo, bande konanga bobanga elokote. Quand notre Dieu, Nzambo ya biso ya Ancien Testament, ta mundela mbuyaka Bible, mais elle demeure notre Dieu. Ye muta kumbaka bakoko na biso tina terwa na mabele ya Afrika, auti na bango na nord, supernaturellement bakoko na biso bakati sa mer Méditerranée wana. Ti ba comme en Afrique, ba s'installer dans des différents places, ba s'installer qui y a les tribus d'Israël, nani les 12 tribus de Jacob éparpillées partout na kati Afrika wana. Tozokana. Mais l'issoumo bakoko na biso basalaka bandeko nanga to répéter ngo lisusu te. C'était d'entrer en contact avec les dieux étrangers. Teokani bakoko na biso bafungolaka porte. Bakendaki ko s'associer avec les dieux étrangers wanande kila elle apesaka bakoko na biso. Teokani dorénavant bota la mus na bino vers elle. Azali boso na bino atelemi a restaurer Égypte. Atelemi a restaurer Ethiopia. Toyokani, et vous serez restauré à la grandeur. Et cause la sous histoire te ototanga ka vampire ya Banubienne. Oh vampire ba Cushite. Mais toko vivre angoli sous là où l'homme noir. À cause la lisusu na kiti na kiboko onzi. Comme le vrai roi qu'il était destiné à être. Bana ya aigle bayaki ba yibi biso kiti wana kiboko onzi. Bake ba établir leur monarchie. Notre Dieu a permis bakoko na biso bakendo sala bilanga na terre étrangère, na plantation kiboumbu. Et l'homme noir n'en a pas bénéficié. L'homme blanc a bénéficié pendant une période. N'a répété pendant une période. J'espère que babomba qui pensa bien. Pendant makambweza en tout cas elle a changé les bango face. J'espère que babomba qui pensa bien. Ils ont eu 4-5 siècles ko bomba ya ko sala l'économie. Biso tozo ki tout ce temps là ko sala reculer. Et si ko balance ont changé. Bango pe ko sala ka ba réserve wana. Token bande ko ngai. Donc bo tirer leçon. Afrique kweyaka te parce que toza ba mwembe non.
Afrique kweyaka quand l'homme noir a cédé sa spiritualité, quand l'homme noir a tourné son dos contre son Dieu. Tolandi, hein? Bitumba nyonso te salamaka na physique et aussi en esprit. Botanga kangwata na ba livre na bino ya Ephesians kuna Paul azokoloba nini? Que we do not wrestle contre le corps and flesh, mais contre les esprits de principalité qui sont dans des lieux invisibles, qui se promènent dans les lieux célestes. Teokani, bamili mwanande tobunda kanango. Bien que les esprits ont besoin d'un corps, n'est-ce pas? Et so yozo mwana kozo bunda na mutu azali flesh and blood aza mutu lokola yo. Mozali en fait en train de lutter contre la force et l'esprit de principalité en lui. Mais nazo répéter bino lisusu boye. Nzamba na lisusu kaka na ekate livre aze azoloba, je vais restaurer na vie na yo o nyonso munguna ayibaki. Je placerai la rivière dans le désert. Toyokani, Africa c'est votre temps. Boko fleurir lisusu. Votre Dieu s'est levé. Bande konanga iboza déjà sur le bon chemin bobanga te. Ate Uganda a se unir na Rwanda. Boko mona ndenge nini Nzambe na biso ako faire tomber armée ougandaise na armée rwandaise devant nos yeux. Congo kozonga lisusu kozala un témoignage parmi les nations. Respect na biso bunga kana ezoza la restaurer. Botelema ezaka kabino boete, c'est l'esprit de Dieu, ezali kambu ya esprit. Ceux qui botangi lisusu na liloba na Ancien Testament, bobi nanga Ancien Testament mingi, poku na lobaka plus vérité que makambo ya na ebite makambo Golgotha wana. Na lobi boya Nzamba zoloba nini? Vers la fin akotondi sa molimo na dans vos fils et vos filles. Totu kotanga nini? Que boko bota bana basta mibali bako kenda en captivité la ksike boko perdre bango. Mais Nzamba na lisozo la kabisoni na livre Azeya. Que nako kende ko récupérer vos fils et vos filles de toute extrémité de la terre, du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, nako zongi sabango na terre promise. Toyokani? Sur tout ce que l'ennemi avait volé de l'homme noir. Bana na biso bakendaka na kiboumbu. Bande ko na biso l'homme noir a meki, mais il n'a pas pu exterminer la race noire. Aye na ba maladie, asali nyonso ko ko sala, makoki ko exterminer bisote. Ba descendant na biso bazali. Nzambe wana mulimo ne komi kotia ba éveil ya conscience na kati na biso. Tokani dans ces jours à venir, boko mona même noir américain se lever, dire que na lati sokoto na ke ko bunda pona ko défendre Congo. Tozola kanangai boko kamwa te ezali kamna molimo makambu nazali koloba. Aussi vrai que makila nyonso a peuple bantou o ezalaki dispersé zala na manière ki boumbu. Nzamba telemi réflexion comme dans ba nani spiritual awakening e bandiko salama. Tokani hein? C'est ça la vraie apocalypse. Apocalypse veut dire la révélation. Tolandi, Dieu va maintenant a comme ko se révéler na kati na biso ezali kambu ya mupepe. Tambo mona tabana na bino lokola ba biso boye. Tozo tellement avec passion en train de parler. Boyebi que likambo c'est au-delà de la logique intellectuelle de l'homme. Oh ezali kambu na esprit. Qui Dieu utilise, yemo ko mnenga utilisaka. Tolandi hein? Pourquoi il n'a pas utilisé la génération de nos parents? Yemo ko pourquoi utilisaka bangote. Mais cette génération ici bande konanga ndé na zoloba. Nzamba pesi bino esprit ya ba guerrier. Vous n'êtes pas de peureur. Tokani, la victoire est à vous. Bokoko mami bange na sa moyo te sambo mona bande kona bino mususu bakomi kozonga na Afrique comme un seul peuple. Nazolo bilengo le lobo telemi bimi na balabala. Le temps ko kisaba 90 ans na vie na yo okomona la grandeur de elle. Okomona bande kona yo bakati sakamai en train de s'intéresser à kozonga na Africa. Boko yamba bango a bras ouverts. Bazali bana toujours ya Royaume Congo. Ya Royaume Lunda, ya Royaume Kuba, Luba, oyo bazaka dispersé malheureusement na makambone salamaki ya esclavagisme et tout. L'esprit de Dieu kozongi sa l'homme noir et si kautaka Afrique, c'est l'Israël. Tokani, le peuple de Dieu est abisso toza wana. Système à aigle wana muyibi wana ba américain, ba impérialiste, bazali na tola bazana na étape suka, ba ebike basiba sili. Tolandi hein? Maintenant, bazalaki nde ko souhaiter que biso to continuer na ignorance. J'ai béni Dieu à sauter ba parents na biso
ayepa na biso bana apesi bino milimu ya courage milimu ya baguerrier tozolanda oyo tozomona oyo même barwandais bakamwe même incirconcision na kinga kati azokamwa bozala flatte te na présence ya kinga nani Philippe ndenga yaki etali biso te tolandi bango na baegle na bango batikala kuna tokani etali biso te wana ba distraction pamba po tolembisa te na répéter lisusu baparents na biso bazana nous vivants n'est-ce pas mais botala nzamba tie bango esprit ote tokani parce que bango c'était la dernière génération ko futa le karma oyo bakoko na biso basalaka tolanda bandeko na ngai nzambo arekenda kosala révision 3e ti 4e génération 4 siècle ya wuta contact liboso de l'homme noir na continent d'Amérique en tant qu'esclave et zoki conclusion en 2019 tolandi yango bomoni baparents na biso yo bazwi esprit wana te mais biso bana mutu totelemi na boza bilenge ke ngai esprit wana nazomona ekoti na kati na bino bokobanga eloko te na ancien testament bitumba nyonso elle apesaka peuple ne pouvoir bazalaka na bachar de combat te bazalaka supe na babinduki sophistiqué te bazalaka na elle liboso na bango. Il leur précédait pendant le jour comme un pillar de nuages, la nuit comme un pillar de feu. Tolandi, il va devant son peuple, il trace le chemin. Il place ses anges derrière vous. Ennemi atamo kwa atteindre binote. Maye comme boulevard kauka bino bokatisa. Maye kozonga mayi pour vos ennemis. Tokani Bobanga eloko te. Je suis très contente. Naza convaincu que ba message na nandai sa noboka na ba audio que c'était vrai parce que nzambe réellement soka zoloba akokisaka yango. Soki son esprit n'était pas prêt à kosala, tolinga to mona bino bofandi kaka ba mwembele ndenge bozalaki. Mais tozoko mona yango. Tozali komona yango. Mundela ebi le système a changé. Le temps a changé. Bande konanga bozo conscience. Bo bozana goma. Bo continue ko telema bo lembisate. Nzamba zali na côté na biso. Il va restaurer Africa. Le Congo, c'est le cœur de l'Afrique. Le Congo, c'est l'espoir de l'Afrique. Yango moni baya chaque fois qu'on luka tout fait Congo. Tozolanda pona ko boma l'espoir de Africa. Mais Nzambe wana lobaki ako restaurer biso. C'est le temps pour nous à telemi à restaurer. Mokilezo koninga na bozo mona ba impérialiste bazana ba kipeleke sena ba panique. Bo se tromper lisusu te botika bango ba tromper lisusu binote na ba flatterie ya buzoba. Tokani, ils n'étaient pas vos amis hier, ils ne seront pas vos amis aujourd'hui ou demain. Tokani bo sala ki buzoba oyo King Soul asalaka te. Bo ma ba malakaita komi kuna bandi ko yokela bango mawa. Plus tard, ba malakaita na ba ko causer lisusu tor na Israël. C'est ça la désobéissance pesa kanzambe kanda. Bo telema Bo bundela mboka, n'y aura pas les anges bako kitana ba mapapu ba bundela Congo. Bitumbe ko sala makaka à travers biso batuboye. Mais tozo zala ndena inspiration de l'Esprit Saint, de Dieu très haut. C'est celui-là notre Dieu. Tokani, oyo azali atia trône na le plus haut dans les cieux. Ndenzambo na biso. Bo banga teko ba français, o ba américain, restez concentrés. Na kondima nyonso tolandi tala courage bozi botelemi e uti wapi. C'est ça ce que Dieu fait. Et bino ba parents na biso, quand je dis nos parents na zoba masola bato ba 65 ans mata bon meka koya na ba conseil ya buzo bato le pacifique e boye bon meka bloko anate soko lingo mi kufela nona ba AVC tembange tenga miote tika la Bible dit quoi? Le papa avait la vision, ce qui peut les rêves, et l'enfant avait la vision, one of the other. Na livre Joe Lukuna. Tolandi, oui. Bino boza génération bo compléter ba malédiction karmique barrière grand-parents na biso bakende ko sala na barwa wana ba Europe. Alors botika bomeka ko na ba conseil ko décourager génération yo te. Bomeka te. Sunote okolala boye mbange tengami yo. Olali boye mise kufi yo.
olali boli boma na mutu oyo ezali bitumba en fait bino bozomona nde Congolais. C'est l'esprit de Dieu oyo ezali esprit ya bamvuluzi ba Elohim batelemi maintenant entre sous l'ordre de Dieu tout puissant batelemi bazoko inspirer peuple congolais bozomona bango bona muste bandeko na ngame ils sont là tolandi hein. Donc oyo nyonso tu azana catégorie ya ba parents na biso komekate soko zana na argument ko sala kende ko sala ngona ba mindelo bakoko na biso bakende kota nango ba contact kende ko sala argument na ba monde de ténèbres barrière grand appareil na biso bakota la réunion kende sala ba argument no kuna etali biso te nzamba sa briser ba lien nzamba sa kati ba pacte na ba kore zanga tina wana donc soki kokobar moko pepeto meme ozim peve ya ba pacte buzobo bakoko no basalaki bongo na liaki ndoke kimukolo kendo ko kontia ba pacte no na monde kufa kokota na makambo yo te jeunesse na répéter bolemba te bitumboy bokomona sika ka Paul Kagame kosuka bokomona ce que Paul Kagame deviendra tokani et bokomona ngo avec vos yeux vous allez voir la chute boyebi tangu kaka aigle azokweya na batu tuliye na aigle bakokweya bomoni mwa chaîne wana hey tika bayaki nzela moko bakopalanga na nzela 7 bakoluka Uganda bakoluka isu Uganda kutuna mona kabango bazaka batu moko neti soki bamoni makambo bebi yao mbango bokoka balobi o bakongole toza bandeko tika to bongisa wi Uganda na mona kabango bazala kabongo tozolanda do bango totia bango neti mais kalata bakoloba pardon toza bandeko mais mutu avec le cœur endurci Paul Kagame bandeko nanga boyebi na Bible naka botanga bokomona nzambe de fois komona zo ko endurcir le cœur d'un roi parce qu'alinga sila na d'une manière spectaculaire tolanda de fois komona munguna no ya telemika kaboyo il faut kaka bomayo il faut kaka bundisa yo ozo tie mal à l'aise na mutema kobanga te yeba que celui qui est en toi est plus fort que ye mutuana zo ya liboso na yo lobaka ko Dieu merci parce que ça c'est mon heure de la victoire tango moni monguna na yo afanda ki calme tout d'un coup une paix va luka attaquer yo yeba ke fin na ye yango wana tozolanda nzambe ye moko mutu a excité ye na makanisi wana aluka attaquer yo po akosila na ye bino moko bebita nzambe destaka sila na mutu asala comme toujours de manière spectaculaire hein? Oh oui Dieu a appelé ça comme ça pensa just a beautiful show you know asila na kana ba ennemi na biso na ba manière spectaculaire là où etika la kapete témoignage bo ba ko tirer leçon ba tirer leçon bo ba ko kamwa ba kamwe tolandi hein voilà donc nzamba za prêt à kopesa biso pe une histoire ya kobetaka oto kobetela ka pe bana na biso botika Paul Kagame telema ndenga zo telema wana bo continue ko kende bo se décourager te bo banga to atelemi donc aza makasi non c'est l'esprit de Dieu mutezo ko tinda ye akotambola na propre piège na ye akokamwa ndenge ba congolais ba kendo kotele tina kuna na kikali akokamwa oui Dieu va rabaisser toutes ces nations qui ont oppressé son peuple il va les rabaisser devant vous toyokani ako rabaisser bango bako s'agenouiller devant vous roi Philippe nana asengi pardon te akomi au regret bokomona bakobanda ko senga bino ba pardon bakobanda ko koma ba lettre ba pardon misusu bakotika kaka donc azalaki na nzela aya na minduki contre Congo ye moko kaka na katikati ya komi kaka na déposer na ngai makam nazomona kuna en tout cas na déposer na ngai ba kozala mayele bako déposer boya zoba bakoya kaka na arrogance bango moko bakomona ndenge Congo kokoma cimetière na bango bako regretter pourquoi même tokani bandeko na ngai je suis très fier de vous. Bon continuer et surtout boyeba que à part bozomona bitumbezo sala mezali spiritual toyokani les énergies de l'univers et shift tolanda tant ya kwa endormir le peuple est arrivé à la fin na 2019 tokani c'était ce temps-là qu'on nous a endormi avec la musique ba prédication ya commencé biso matoyi ba filmer tozolanda maintenant peuple ba komi na milimu ya révélation peuple n'est plus intéressé na ba musique la lycée pongi
Peuple n'est plus intéressé. Na ba mateye ya ba Golgotha ya ba grâce. Peuple, donc, bon comprendre que l'énergie de l'univers has shifted. Masolo est changé. Elle a telemi. Toyokani, bino bozo courage, bobangate, bozonga simate, Zambe na biso yeyo a telemi azoko restaurer encore Ethiopia, Egypt, Israel, his inheritance. Ba fo Israelite wana, bako banda ko puata na bango moko awa. Boko mona kaka bino moko, bako banda ko lobo to amburiaka histoire. En réalité, Israël c'est en Afrique. Eko banda ko bimana minoko na bango moko. Zamba ko tia confusion na munoko mundele. Mundela ko banda ko bimisa vérité ye moko. Mais ata bo bazo so courage o bangi baya ko visiter bino bo tombe na ba distraction te. Tokani na beti lisusu sete. Bobi manamilimo yo ya Pisces et garder batu endormi pendant génération nyonso uti koleka. Et makam na bisote, masolo s'est changé. Temps est changé. Période est changé. Tozo ko vivre na ba age maintenant, to koti age là où il y a la libération de l'homme noir et la restauration de la gloire de l'homme noir. Tokani bo prétoré na ba pepo te na ba memo te. Ba na ba milim na bonga mabe ya génération uti koleka. Bolanda makam na bangote. Pour ce qui Nzamba linga qui a restauré biso pendant cette age là ya Pisces, il allait le faire. Il ne l'a pas fait parce que ce n'était pas âge donc the age of the Lord. Age of Pisces était un age de l'antichrist même. Il a endormi le peuple de Dieu parce que Pisces azali illusion. Il te dit ce que tu vas entendre, mais il y a aussi la déception attachée avec lui. Et c'est le système là qu'ils ont utilisé. Baye à travers la musique, à travers Hollywood Television. Botal le monde a vécu. Nathan, il y a Pisces, regardez tout ce qui s'est passé. Et c'est là qu'ils puissent quoi? Donc, créer une réalité qui n'était pas. Tolandi, hein? Nde milim wana nde totambola na ba pepe na ba meme na biso. Bazaba to milim wana ba Pisces. Ça c'est leur temps etali bisote. Biso sko toza na temps mususu. Toza na ba milim na biso ba révolution. To na tina ba biloko na lisusu te ya ko masse biso matoi te toza kuna te. Tokani même dans vos églises là. Les faux églises ngonga na bango ko koya ekoki. Bon montende ba comme ko ça l'exposer pendant période ya Pisces, les faux églises là ils étaient là non? Mais babomba ki ba makam na bango. Nzamba lo bakinin. Le temps viendra, je vais les exposer. La période de Pisces est arrivée à la fin. Tokoti ce qu'on attend ya Aquarius. Tobandu comme on avec nos yeux la chute de cette fausse église de la grande Babylone avec sa fausse prédication. Oya sala kindumba mabe. Oya yiba mabe. Oya sala bo mabe. Ba comme le kola batu balongoli bango bilamba. Bisonyo se tomoni réellement qui ils étaient. Tolandi hein? Voilà. Maintenant, bon, moni ndenge bosu suko mayele. Bon, moni comment quand Dieu a exposé ba faux église wana, comment bino bon comme suko côté le mana esprit à côté le ma. Tolandi hein? Parce que les églises étaient là pour vous endormir. Bazala que le système de l'antichrist, c'était l'esprit de la déception. Même les États-Unis, une nation bâtie sur l'esprit de l'aigle et énergie à Pisces, donner le monde l'impression d'une suprémacité, une nation basée sur le sang des autres, en train d'oppresser les autres, une nation même sous la malédiction, mais qui prétend être la grande Babylone qui contrôle le monde. Bayebindenge bazana ba comme na équation mentale, économie mabe, kuna pe na Europe mabe, bazao ikipeleke sena kipeleke se comme kokota. Tozola na bande konangai. Alors bao yo bozui grâce ya ko vivre to kota na bino na temps ya Aquarius. Bokata le lien na milimu ya Pisces. Boti kela yango ba pepe na ba meme. Ba kufa na milimu na bango déception ba illusion ba yela ki batwao. Tokani etali bisote ça ce n'est pas notre temps. Tolanda na ba pasteur ba ko yela biso no ba mateya wana ba Pisces wana. Ce temps est passé. Tokani hein? Même yeye zoroba kinini. Génération kolekate sans que bobanda komona quand vous verrez l'homme entrer dans la ville avec le seau de l'eau. Tolandi non, il est en train de dire que tant que tozo compléter période ya Pisces oyo nde sonneur ekobeta bokomona ba événement ebandi ko sala mandelo kwa zoloba. Bino moko na misu bozo mona to bozo mona te bozo mona bozo na bezo mutaya susu kotangela bino ngo te. Maintenant boyebi que elle a telemi makambo échangé.
Ça c'est maintenant ngonga na bino. Boza la restaurer. Respect na bino zonga. Bo récupérer mboka na bino. Tokani. Alors bo meka lisusu ko bina maringa. Na molimo wana déception. Oye renyaka dans le monde pendant des siècles. Boyebi siècle tout et tout les 4 siècles où tu les koy. Uta bazoka mtumuni na kiboumbu. C'était le monde était sur l'énergie à Pisces. Regardez partout dans le monde. Bokomona même musique. Bomoni comment nous avons connu les meilleurs musiciens pendant Age à Pisces. Tolanda. Et donc dans matière il y a art, ba film, et ba mateya. Bota la période Age à nazo bango bien. Pendant Age à Pisces, le monde a vécu, et ça le quoi on doit vivre dans aquarium mokoboy, dans une fausse réalité. Tozolanda, and that's what had happened. Dieu avait permis, mais maintenant c'est fini. Toza susuna fausse illusion wanate. Tolandi les yeux comme kofungwa manzamba comme kolongola ba voiles, nyonso zalaki na misu na biso a comme kolongola yango. Est-ce que boyoki lisusu ba Beethoven ba kobota malisusu ao? Est-ce que boyoki lisusu ba Mozart? Nalingina dévier mingite, mais regardez même toutes les grands les bons musiciens que nous avions connus pendant la période de Pisces, ba kufi boya suka ba tuko kufa et sili tozolanda parce que ba yakia for a time period tokani balokutao babande ko utiliser pour na kokosa na mokili ba melisio masanga parce que Pisces règne sur les eaux and alcohol and drugs. Alcohol na drugs msala na ngweza nezali ko alter makanisi ya mutu, n'est-ce pas? Soko zali na oza ivre, est-ce qu'on raisonne malam? Non. Pisces est au gouverner biloko wana, it's an illusion, c'est la déception. C'était l'esprit de la déception qui a régné dans le monde. C'était l'esprit de Antichrist. Ils sont venus parler de Christ, présenter aux églises, ceci, cela. That was the deception. It was a great lie. Ils ont utilisé cette période-là pour nuire nos sociétés. But baby si ba famille, but baby si bana ya batu. La vérité te comme on a réellement qui ces gens-là étaient. L'esprit de Dieu n'était jamais dans leurs églises-là. Nazaki comme c'est non, batoyo nzambe bangote. Bomoni a exposé bangondenga lobaki que je vais exposer tous ces faux pasteurs, tous ces faux établissements yo na ko exposer ka bango. Tolandi chapitre na bango tourner. Bande konanga ina sepela kanelo komo ko peyezo lobaki nyonso koleka kasi loba na nzambe koleka te. Na ngina loba boy. Ce n'est pas parce que tobimi na période ya Pisces que non, Dieu reste Dieu. Tozo kanabino ezaka keke mokili les a structuré na ba période. Tolanda période pour marquer le temps. Tokani, voilà. Il y a eu un temps là où c'est l'énergie de Pisces qui a dominé le monde pendant une période. Maintenant, cette période-là est arrivée à la fin. Maintenant, tu as une période d'Aquarius, une période de rébellion, il y a révélation, il y a... Chaque fois, apocalypse. Tu as vivre maintenant l'apocalypse. Nous sommes maintenant dans la période où on a l'apocalypse. Pas de la manière dont les pasteurs ici animés par l'esprit de déception vous ont présenté. Mais oh, bozo mono, c'est ça la vraie apocalypse. Le fait même que finalement, Misunabi fungwami, bozu révélation, c'est ça l'apocalypse. Oh, tobaneki kozela, this is it. Tokani, eza makambiate ke fanda, okraze maboko, otala la kakuna na musika, oloba vraiment Yesu, yaga kosunga. Non, Yesu a régné pendant période ya Pisces. Tokani nabino, Yesu est lié na Pisces. Tolandi, hein? Dieu le créateur azana makambwana te. Tokani, Dieu le créateur onzambe na yo. Aza condamné na ba période astrologique oyote. Ça c'est makambu, il y a ba dimension un peu bon, un jour toko solo laka. Tokani, ça n'a rien à voir avec votre Dieu à vous, le créateur suprême. Tokani, ezalaki ba illusion na ba déception basalaki. Mais bino moko bosala bilan. Qu'est-ce que tous ces systèmes-là nous ont créé? Bah créer bah fantasme à l'okuta. Moutuna Africa ou lié, tout se concentrer dans Africa. On a placé dans l'Africain. Pour ça, il faut n'a qu'en Europe. Il faut n'a qu'en Amérique. Beaucoup ça. Pourquoi? Parce qu'on a montré aux États-Unis, Bomoni Commando, Bomoni Arnold Schwarzenegger, Bomoni Bobby Wow. Il faut que nous kuna de grandes puissances. Mais quand tu arrives aux États-Unis, tu trouves que oh, Arnold a pas qu'à être humain.
Mais vous voyez le rôle de la télévision. C'était qu'on distraire, qu'on alter ta réalité et que la perception est la réalité pour toi. Au commis qu'on enviait ce que tu vois à la télé, en train de croire que là-bas, c'est là où il se retrouve le paradis, c'est mieux que chez toi. C'était ça. Tu l'as dit? Télévision était créée pendant quelle période? Pendant la période de Pisces. Tu connais? So, during period de Pisces, remarquez tout ce qui a été créé était tout biloko pour nako aider, nako induce fantasme, bas sentiment moko boy quelconque. Et ça le la monde yandoto, là où l'imagination a pris l'ampleur, où il y a practicalité. Tu l'as dit, hein? Et l'ennemi est rusé. Ayebi que quand l'homme est rempli maintenant à corrupt fantasme, une réalité qui est fausse, ça c'est maintenant l'homme que lui il peut manipuler. Et le système était là, bazo sakana maintenant avec le peuple. Pour bébé que le peuple bazali na kuiti wana to melisi bango ba 20 balangwe menati ka to sakana na bango. To kani to za sukunate to landa. Aquarius is about a higher intelligence. To kani boko mona kaka ba raisonnement na bino bando kende lointain. Boko mona kaka makamsu bo bandaka ko comprendre bakosa kibiso. Parce que période na bandoto, na ba déception, na ba illusion et stili. Et na beti li société. Quand vous entendrez encore ba pasteur, oyo ya milimu ya Pisces oyo, ba yeli susu na ba verso, yezo ayeki kote ya bisa bolingo, bo lapide ye. Tokani, période de maté wane se uti koleka. Tosto yoka ki angope mingi. Tolandi, nous avons une nation sauvée. Dieu cherche à nous restaurer. Tant que nous avons restaurer l'Afrique, amona ki makambo Golgotha te, amona ki makambo ya Yesu kendo kufela batuna na Golgotha te, te sikotan nous avons qu'il va restaurer sikoyo, Egypte, Ethiopie et Israël. Il allait le faire maintenant comment? Tant il a promettre à cause de na bino de gauche droite azung sabon na Africa. Maintenant il allait le faire de quelle manière? Amona ki Golgotha te? Alors, Tozolanda, pourquoi Bogotika muta okosabino otalela Golgotha? Golgotha c'est la montagne des crânes. La montagne des morts, la montagne des skeletons, c'est ça ce que Golgotha veut dire, la montagne des morts. Bobby mana makambwana liwa, it's the deception. Qu'est-ce qu'il y a là-bas na Golgotha ozo kende Luka? Qu'est-ce qu'il y a na Golgotha? Il y a deux genres de montagnes. Cause na montagne là où Dieu a donné la loi à son peuple. Pour que le peuple ne pas vivre dans la prospérité. Et l'autre montagne là, Golgotha, c'est une montagne de la mort et la condamnation. Ozo kende ko luka kuna loko nini. Po ela telemi kuna te. Osoka prophète na kende ko telema na ngomba wana nzamba sololi na ye. Alors, balonga na makambwana etali bisote. Ezalaki ba mate ya Pisces pona kwa dormir biso. Tozala na regard na biso vero, me mekulusu, na Golgotha. Sikotango bo memaki ekulusu. Baboti na biso na ba parents na bango ba memaki be ekulusu na bango tang bandimi makambwana. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Ba toka bango, ba tia ba chef coutumier ba baki bango na be ekulusu ba okatsa bango c'est Atlantique, n'est-ce pas? Ba memaki ekulusu ti. Toka ni, siko yozo kana memaki ekulusu ni wapi? Elle a kitak asolaka na ban centre na biso na ngomba ya liwate. Toka ni Tozana bangomba na Afrique. Pourquoi aucune montagne en Afrique est surnommée montagne à Liwa? Pourquoi nini ka kuna na ba Moyen-Orient na bango? Pourquoi le Moyen-Orient? Pourquoi place wana? Mais contact na bato extraterrestre. Et ça la mela kaka na secteur na Europe, n'est-ce pas? Europe wana de l'Est wana kaka. Kuna kaka. De toute façon tali bisote wana makam na bango. Ba régler ngo. Tokani ba régler makam na bango. Tolanda ngai na ekolo bana binowa. Zamba telemi pona bino. Bobangate, continuez d'avancer, la victoire est à vous. Tokani, bo continuez ko pousser makanisme na bino, ouvrez vos pensées à la voix de Dieu. A kopé sabino ba révélation, il est en train de se révéler maintenant. Bo prêtez le sous matoi na ba feel good, mateya ya feel good, ya milimo ya ba Pisces. Pisces est une période maintenant qui est dans le passé pour nous. Tokani, bien sûr, lokotu tango zoa kosuka ya sikezo banda, des fois les personnalités ne sont pas encore bien définies, but it's happening.
Tokani, dans 10 ans ici devant nous, le monde, l'homme, l'attitude de l'être humain dans le monde va complètement changer. Tolandi, hein? Baoyo ba utilisaka illusion pona ko dominer mokili. Ba combien na équation mentale. Joe Biden a Toki. Bayaka ko bimsa Donald Trump yende mutu mabe boye incompétent et tout. Ye wana ba pesi Maison Blanche. Eloko atamoko tazo sala ezo simba. Papa wana Toki. Je crains que tu n'as pas la bonne la muki Toki a le bien déposé. Azana donc ayeb muto akomana ko pesa mbote na bilima. Akomi asili sukoloba abaluki babimisi loboko ayebte ke mutaza wana te. Donc si kazana maluma muto nda ayebita banda wapa kita wapa yebi susute. Mais que le bon Dieu soit loué. Ça c'est la main de Dieu. Il cause à nos oppresseurs à tiaka bango ba confusion mentale. Tozoland. Joe Biden est démocrate. Boko comme Colomusu allés à côté les makaka comme Rwanda, les États-Unis ont décidé de rompre tous les liens diplomatiques avec Rwanda. Boko mona kaka botokola botola mki tokia ko ba lokona. C'est ça la main de Dieu. Tozoland. Là où na yemoko président démocratique a bateke azo rejeté mwana na bango. Zamba ko créer ba ennemi no confusion entre bango. Hein? Et comme système ya mboa suimboa. Kalata po Kagame ko bando ko gange ko donc accuser la France na Belgique na États-Unis ke bino nde botinda kabiso bino botala kaka ba secret ko bando ko bimao bango na bango ba ko banda te yo ndo sala ki boye mezala ki nde yo donza bende bango na bazalaka ba bunso ba ko kakate un jour mon kaka entre bango ba bandi ko bunda oh mais bino bozala ki le meilleur allié bo bundela nini oya komo ko pointe muninga musapi ozo pointe muninga musapi to landi mais soko za mwana na Nzambe ya solo you know otala na something we praise God parce que dans leur discussion là bazo bimisa ba vérité yo kino kaka I mean another one of them is your friend right parce que ceux ba discuter te bazaki ba lié contre yo si quoi ça pas ba discuter yo lo boto sanga non your enemy demeure ton ennemi te okani ata Uganda bazaka na tendance ya netité they're not our friends to Holanda botala la nature ya leader ya Uganda. He is a Mututsi. Tolandi, hein? So, azana ko défendre ndekone Paul Kagame. Tolandi. Mais, Museveni nda azalaka na double jeu. So qui est na Paul Kagame bazoka na biente mukolongo. Et puis, bango bayoka na kape biente kaka makambo ya Congo. Tokani, eza yokola na kabino system ya tatu mukashika na tatu mukashintumba. Yo mwen bango ba oswana na moi. Yo zolobe tata mwosho azalaka makambo mabe. Oyebite ke yo nde bazaki ko swanela nde yo ba desite balia yo oyo alobi te bazelo alobi fallait balia yo depuis kala siko na bango mibale nani muto azako swanela intérêt na yo objectif na bango zaki balia yo n'est-ce pas voilà ba obundela nde likambo ya temps quand est-ce que balia yo mais ça ne change pas les résultats ke bazolinga balia yo tokani so tango Uganda asalaka batension na Rwanda mingi ezalaka bazobundela nini kaka est wana ya Congo Tolandi, hein? So the way I see it, Uganda as a camarade na biso te. Mais nazali déjà ko pesa bino heads up. Kia koluka jouer sous carte na wana ya Congo toza na biso bandeko to tiki na biso to linga kabloko na Rwanda te. Boza le kenge. Tolandi, hein? Tango bakoya na mo attitude wana don't trust them. Tokani po baza batu moko. Bakozala donc Uganda kozala zoya na attitude wana parce que bamoni ke ba perdre bitumba maintenant azana besoin ya kozala na bon terme avec le Congo ndebo komona kosala lokola a bois qui sa master na ye Rwanda po tozolanda e kozala plus lokola flatterie teokani keba na batuti bandeko na ngai po soki to meki Uganda nde batu malamu c'est kaka ba comme bien renforcer kaka bangona de l'autre côté ba okende sous ko pesa support na bandeko na banga batuti Tolandi, hein? So, don't trust them like that. C'est comme on dit d'un doki, babundi to baswani, etalio te. Jamais qu'on soit par y a un document côté, au poya lobby vérité. Non. Ndokata ebisio ko na bongo li mutema, omoni yende mutazalaki ko tindanga, yeboye, pas de confiance. It's good to desto bongo la mutema na yo, but I don't trust you like that. Tolanda, ebi bokeba na ba pepe na ba meme. Ba pepe na ba meme. Mutu ba jouer parole ya ko kotse biso na ba situation oyo
alors na moni na ngai pe loka malonga ba pepe na ba meme bazwa ko yebisa biso awate bande na nga bobi biloko na lobo même en États-Unis koza pe na batu ba jeune ba komi ko telema ba komi ko loba ke ba kokobar ba pepe na ba memo bazana na Sénat ba kende ba pesa pouvoir na bana mikie na génération jeune. Comment muto akomi na âge fatigué azo reconnaître seul côté azaka sénateur ba jeune ba aussi sa ba classe ulie ba ke kuna na ba ida sika ba kokobaro na ba milimu na bango ba paises ba fandeli ka ke bonga wana e ba kokobara lelo ba za tembe ba nga pe suko kufano kite donc oui likamtozana wana le pepe là bazana milimu na bango ya antichrist na paises n'est-ce pas et puis bazali la dernière génération ba subir bazo tirer ba conséquences ya ba kindoke ba parents na bango boite siko balingaka pe kotika to lia batika biso to ya na milimu na biso asika baida asika okuta pepa fandika kawana lingi okende te même en États-Unis ba comme kolobela ba pepe oui parce que pepa za na politique antiquité bango bazo tuna mentalité kala omoni batang banda tanga ba encyclopédia wana bongo kanti pepe na ndako na zakana nini azana ba encyclopédia pepa yebata ko Google loko pesa pepe website kambuke kendo ko Google ayebi na ete pepe ayebi ko fungola tala ka bakata encyclopédia soko yesi pepe ke pepe omoni ba information na tout ou le to kata ka banzete poto za to sala ka ba faire ko sala ka ba encyclopédia to na technology tala bo kota na website to kota bo ko mona même information pour te préserver nature. I mean, les livres, on doit combattre les étés pour obtenir les papiers, n'est-ce pas? So, ce qui peut éviter qu'on stresse à nature, ça assure aussi la bonne existence à humanité. I mean, on doit vivre sur la terre, une terre qui est aussi paisible. Vous voyez? Tout ça là, so we gotta preserve the nature as well. Pepe e biblo ko anatin pepe ayebika katala ka bakata livre ngazala nango na ndako tala pepe baza contre la nature ba pepe balingi kaka botsalela bango ba livre soko yeli pepe livre nda moni mwana mayele anda zui livre moni intelligence za na livre wana mais soko yebisi pepe ke omoni oteroyo livre tout eza soko na forme ke okoko tiango na audit ozoyoka pepe alingi te po mesanité tozolanda. Voilà. Si vous avez une idéologie à Pépé, monde est comme plus nombreux que nous étions avant, n'est-ce pas? Ba Pépé, tant que peut-être même na Congo, vous étiez à combien? Tant que Pépé au Bazala qui doit jeune. Les lots triplé, boité, si vous continuer à satisfaire les besoins à battre tout ce que vous imprimer un livre. Bah, vous êtes bon, vous bando kataka. Mais Pépé okufa na ye biso nde tokotika la siko na mboka molunge moyi ba cancer de peau ba problème respiratoire wana Pépé sa mikufela nekala nde nazo ba ke ba Pépé oyo ba combien d'inconvénients pour na biso mentalité na bango archaïque wana na leur manière de voir les choses tolingi pe bango liso tata na Sénat américain ba kende kutata na parlement Congo ba Pépé na ba meme ba bima ba jeune baza bana ba idée ba jeune ba fanda kuna tina ba compagnie kuto ko mona banga ko ba jeune gens po bano ba yebinde technology bana bazona ba idée même na Kinshasa bana bazona ba idée Pépé aza kako quand les Belges étaient là quand les rois Baudouin étaient là voilà le Livingstone s'appelle Livingstone we don't want to hear that stuff anymore man gosh you know. Si quand on est avec ma Livingstone, c'est quoi Congo qui libérer qui peut entre les mains de nos ennemis pour nanine. Quand ba Livingstone na ba Stanley Livingstone. Toi na bango wapi? Bano génération ba botemile lo banga ba kenatina makambo ba Livingstone na toke na wapi? Et puis ba Pépé balingi ka ba livre. Il faut qu'on y ait tel ka ba ta livre, il y a Livingstone. Est-ce que ba se boka Pépé combien ta livre? Ce que ta ba Pépé ngona Congo bando koma ba livre bango mo qu'on peut comprendre. Ba komela ka biso pata ba livre histoire na biso moko te kaka koyela ka biso ba idée to ndo tanga ka ba tele ba bakata ba livre ya ba Livingstone na ba Stanley eza na ba internet to na posa ba livre pamba pamba na te ko katele biso ba nzete pamba pamba ko imprima ka ba livre zanga tina bona ba idéologie kaka ba Pépé kaka ko bebisa na nature misala ba Pépé yangwana ba Pépé ba préserver ka nature te bazaka na ba idée moko pona ba ebite ke tant to sala boye to zo bebisa la nature Pépé aza na idée wana te Pépé aza na mentalité très
antique qui nous sert pas. Pepa zo réaliser que we cannot survive as a human race si to condition ko battre banzete, right? Tala Kinshasa ndenge komi molunge. Tala mokili ndenge kutu molunge zaka Kinshasa tata biso moko abozoka makelolo na tie kutu na fana pene na ngai. Molunge moko zo betawa tozaka na katikati ya juin. Abo ngana yebi kutu ta eto yo kukuta biso ndenge nini. Batie kutu avertissement ce qui c'est possible tikala indoors. Molunge akosakana te. Po partout banzete zalaki bato ya génération ba pepe bakati yango batongi bandako. Kasi zalaki bango nde batongi bandako odi. Bato ba génération wana ba pepe nde batongi bandako sika banzete nyonso zalaki. Tolanda. Maintenant, tozo zanga ba protection contre le soleil. Bango ba pepe batikali na ba 10 ans sur la terre a okende na ye. Siko tala biso. Moi j'ai 43 ans. J'ai encore presque quoi 45 ans sur la terre. Siko moyo zo beta oyo vraiment. Moyo zo betoyo. Banani bakati banzete nyonso dans mon quartier, ba pepe. Pepe atikali na combien? 5-10 ans pour atikane mokili. Osomona bloko wana. Bozomona. Do ya ko kende na ye, ngande na ko kemba kana ba mulunge oyo. Bana na ngande ba ko kemba na mulunge na bakoko na ngai. Mais likambute, biso ba jeune tozuma yele ya kolona lona banzete. Ba jeune, to sila na makamba rwande oyo. Tant que sila na bango bolo na banzete na Kinshasa to zong sa fraîcheur. Oui faut to respecter ka nature à part kaka ko respecter pa nature et puis ko s'abuser pe na nature ya ka pe na ba karma mabe et benda ka ba amen négative kasi nerve aussi Dieu non kasi ezalo ko le sele loko na yo mutu msoye o pesi accès à fanda jouir mais ya bandi ko baby c'est loko wana est-ce ko sepela o sepela te. Même chose. Nzambo asalaka nyonso. Aebaka azana loka tamoko ta salaka zaki inutile pour l'être humain. Tout ce qu'il avait fait était utile. Ata na Bible na bandelobi atala kinin et tout ce qu'il avait créé était bon. Et puis a pambola ki pe na moto. Tolandi Somai eza utile pour nous. Banzeto ezaka utile pour nous. Zelo eza utile dans ma belle eza utile pour nous. Les animaux tozolanda. Et loka tamoko inutile ezate. Ok nzamba sala ki ezate. Mais tant que comme ko s'abuser ba pollution tozo kata banzete tozo boma banyama that's not good parce que nyonso na tozo ko contribuer na ko bebe ce système écologique na biso et lobi ndo bozo bona maladie muso zala kate comme ko bima de gauche droite tokani donc to sila na to ba fourmi wana o bazana est kuna ba otungisa biso nyangala kata na ba tuti wana ba ngiko tika est tranquillité bosila na bango par après jeunesse bozwa bo continuer kan esprit bozanango bozwa en plaire tokani bo kotana ba innovation to landi soko zana ba idée na ya créativité vas-y fais-le tokani kozelate ko gouvernement na biso est dirigé par les pépés et les mémés tokani Congo ko kende nulle part ce que tozota la ba pépé na ba mémé wana kasi bazalaka wana ba diriger Congo ti wuta bazoka indépendance basale loko nini Mobutu aye 32 ans Mobutu akenda Laurent ye incirconcis ye bomwa ke ba pepe ba bato ba théâtre pepe azana loko malonga ko sala biso te poto kende libo bele nzamba sepelaka na bango te tokani donc boya na ba idée parce que nzamba ndazo révéler bino bloko wana tolanda oui bon na binzamba sala ka bénédiction à moitié te tant ya pesi bino esprit bozana ngo square révolte wana ko telema bobunda. C'est aussi le Dieu qui va maintenant, tant que tu as libéré Mboka, beaucoup de gens bandi ko leksa, botonga boy, bosala boy. Kasi botanga Bible dans l'Ancien Testament, c'est lui qui donne les mesures. Après si ba measurement, beaucoup tongelo ko boy, siko beaucoup sala boy. Parmi vous beaucoup vivre boy. Ceux qui bolngi toza la malamu, tala beaucoup banga ngai beaucoup sala boy. Toki, il va toujours continuer à vous parler. Soko aucune inspiration yé que tonga loko boy, pour l'intérêt général ya bato. Vas-y banda noko tonga yango. Tolandi oui. Yo kuna peso ko zui de le bio te peut-être to bon sa place sur balabalo to monto salaboy. Allez-y fais-le. Tokani Congo kotongama avec votre propre effort. Tokani bo de la suna likia na ba pepe na ba memete. Pepe koko na tambola kande na vélo. Pepe a mesana ko banga fimbu ya belge. Est-ce que yo banga ka fimbu ya belge o banga ngote? Tokani voilà. Siko, mutu nanu azaki complexé devant la peau blanche. Batu nanu bango pona bango beba kaka le vélo
na bamituka soki pe ya modèle nini moto ndenge wana ndoko tie l'espoir kakwana na baidée ya koavancer Congo mpo na ye kuta azotuna bavelo eza wapi yoka nti pepa otuna biloko nini azoreklame velo tolanda or bana bakomi koyela biso bamituka awa ezodépendre na mazuti te mituka ekomi kodépendre na baénergie solaire yoka bamayele wana bozomona barévélation wana namoni kuna na Congo na ifo natala yango susu bien on dirait groupe moko bajeune bafabriqué mutuka moko supe en main c'est ça tozolanda makambo yango oyo très bien tozolanda bo continuer innovation tolandi voilà donc ndeloko ekotombola biso ekotombola sur tous les plans tolandi bo banga te tant bozo révélation allez tiens le colonna yo go for it tolandi oui mais na beti c'était bokeba na baida ba pepe bokeba ana lobi boy bata gouvernement a Chilombo oba boza na parlement ba pepe bombe ko pekisa bana te bo pekisa biso te ba pepe sutala bon mon ce qui bino bo continuer ba connerie na bino oyo quand le Congolais sera libéré to kendo ko boka bino na Burkina Faso Congo ne kozala vide de tous les peuples les mémés ce bo continuer bo fanda calme ndenge bo fanda na to respecter no ke boza ba kokobara bo vivre vos dernières années sur la terre na kimia bo tika ko luka po biso ça c'est du sérieux makamboy ça c'est parce que tant banda na bino banda kufa c'est aussi du sérieux osoka mutu na cercle le bezala ki je azongi na vie alors donc Congolais kufa c'était du sérieux il n'y a pas de Congolais ba ressusciter bazonga ba biso ke zala ki je donc bo tika ba jeune na bino wana ba mentalité na bino époque coloniale tolingi biloko na bino wana te bokufa na ki coloniser na bino mentale ndenge bo bandaka makambu na bino ba jeune na moni na balabala babimi moko ata wana te nazomona botamaka na époque coloniale makambu na bino na etali biso te atanga na zana nga mona 78 bien que mikolo bakomi kotonga bana 78 meli kambu te donc makambu na bino ba 1960 ba 1950 ce qui peut ba fimbu na bino bande ko lia etali biso te bobotamaki bofuta masumu ya ba grand-parents na bino bakendo ndima ba mindele na kindoki na bango makambu na bino tozolanda nzamba sa rompre ba lien biso tozotala avenir mosusu futur moko ya sika botika biso to na ba idée na biso ndenge tozoyela na style na biso ran kaka ki rebellion likambu te tozolanda likambu tout ne bandele pesa impression comme si c'est ali chaos ça désordre mais par après au komona droiture structure bandi komona na ta bible la création de la terre lobinin et la terre était sans forme mais ala que chaos est partout c'est comme ça même si na Congo il semble que batomboka likambu te après makambu te ko kita toko banda ko tambola na ordre moko quelconque mais bino ba pepe na ba meme start of our business boko to suna makamna bisote tolingi soko kabinote boyela bisoka ba histoire moko ko tengama poto mémoriser tous les rois de l'Europe mais to yeba makambu na biso moko te ba pepe autant bazalaki ba professeur na ba titulaire qu'est-ce qu'ils nous ont appris? Ils nous ont appris sur Diego Cao. Ils nous ont appris sur Stanley, Romeo and Juliet. Tuna mwana mundela na États-Unis na balabala soka yeba ta kombo kimpanvita ayebite. Mokokuta mwana ya Congo ayebi Romeo and Juliet. Akena bango wapi? Comment Congola koyeba Shakespeare mais mwana mundele ayebi Simon Kimbangu te? Faute ya nani? Faute ya ba professeur Pepe na ba meme. Pepa etang sabso makambu ya Shakespeare na ba Romeo na ba Juliet. Toningi susu bloko wana te. Botika ba jeune batangi sabana masola ba kimpanvita. Ba jeune batangi sabana réellement la vraie. Le Congo est en train d'écrire son histoire, hein? Oui, histoire na biso yango ezo comme devant le monde. Tolanda et cette histoire sera enseignée à nos enfants par les Congolais. Oui. Toboyi mundele ayela biso lisu ba curriculum na ya balusi histoire ape onenga sala kabino ba pepe loko bozaka ba courageux te bozu ba livre na buzoba boyo kotangisa nango biso. Nous avons perdu combien des années pour finalement Congolais kozwa conscience, hein? Bon, vaut mieux tard que jamais. Mais ce total retard nyonso Congolais pas zui. Eza po bino ba pepe botondi seki krana ba Congolais
na ba éducation ba curriculum moko antique ezo servir congolais na loko ata moko te. Bana mindele bayebi bakombo ba chef coutumier na bino, ba grand révolutionnaire africain mwana mundele ba kata kombo na bango, mais mwana mutu mwinda ozo makambo ya Alexander the Great. Ndeto kene wapi? Un espèce d'un PD grec moko boye akeno tumbela biso bibliothèque na Égypte. To betele maboko. Jamais. Na ko considérer ata yeso ka tumbaka ta bibliothèque na Angleterre mais ko tumba ngonde na Afrique. Aza munguna. Mais mundela bimsa héros po azoka ba livre na connaissance akeko pesa bande konale ba bomba ngona Vatican kuna et puis papa zo linga ya. Aya na ba livre na biso zalaka na sous-sol kuna na Vatican. Oui. Papa ele biso ba livre wana tout o bakoko na biso ba komaka tala bakoko na biso abwanya bakomaka ta makambo ya malonga omoni mundele bakolinga te to ba bloko na bakoko na bakomaka suno te to kolba tien to perdre 4 siècles kabwa ki buzoba mais likambo te ba ele papa ya na ba livre na biso aya biso ba manuscript nyonso bakoko na biso bakomaki o ba yibaka kuna na bibliothèque ya Alexandria amemela biso yango muninga sa eli biso ekeko wana ti ya na pena ba livre mosusu to tiango kuna na musée national ba jeune oyo batanga yango ba étudier yango ba luka pe ba pesa yango siko ba cours na bana tala ba pepe kaka ba français na minoko na ba anglais aucune onction ya ko demander que Vatican bazongisa ba livre na biso bazalaka nango ba bomba na sous-sol bosi boka pepa réclamer biloko wana ngana na jine nazola ba biloko wana ba pepe basi ba réclama pepa ebika kama makambo ya quand les Belges étaient là loi Baudouin reine Elisabeth te pepe na lobi avant colonisation avant esclavagisme to ba koko na biso kuna na secteur na ba Ethiopie ba na okoma makomi wana tout Alexandre aki kotumbela biso bibliothèque bayiba et se retrouvaka na sous-sol ya Vatican olobelaka ngo te po na nini na posa koka makambo ya reine Elisabeth te aza reine na ngai te ngai na kibukoko na ngai koko na ngai moko mona ezaki Elisabeth telanga makambo mosusu o moka ba système d'éducation moko ezaki po servir biso te yango bana mosusu bando kima classe bazaki na raison Comment mutu mwindu autant sanga na mutu makambo super Livingstone na ba Stanley na ba Elizabeth na ba Victoria siko na ade na ngai ngana bango likambo nini koko na ngai nini ayebaki bango ata wa autant sanga ba mambo zanga tina na mutu bango kuna soki basala ba parade na bango boyoki batanga kombo ata ya un chef coutumier africain basali ba jibule balati ba or na ba diamant ba yibaka na ba Afrique na ba Inde kuna oyoki bazo reconnaître ta mokonzi moko africain ale ngai na fanda na tondisa mitu na ngai na betelaka mundele maboko pona ndenga kako yiba biso ba diamant na ba or atie na kingo babenga ngo jibile boma anyways et puis batongo ba kanda en tout cas miyibi baza tembe ya solo 96 ans il faut ka kingo la tapalata kingo il faut qu'elle attaque kaka ba diamant na mabanga talo jubilé Angleterre est produisaka ka diamant système ba yibi kaka dans le monde les ba c'est jubilé ba pepe boza vivante bolobaka tant bo osoka pepa leki à part honorer Ngbanda béni son âme écoute papa na bisota vers la fin c'est vrai chacun ses erreurs il a commis ses erreurs dans des années avant. Mais vers la fin, il a passé son temps à conscientiser bana baleki bakoko. Akoma kata ko sola kana biso talisaka biso bosolo vérité za wapi. À part ye ba pepe boni bomona kata na ba YouTube wana à 8 ans fan diabète la biso ta histoire. Que voici ndengele makambo lekaki. Bazate ba pepe bazate. Au moins kaka ba coloniser moko boye. Mais ceux qui ba moni bana ba telemi ba bundo bano yo ba voyou bano yo boye fanda calme kaka ndengo so fanda wana pepe to mona kabino na ba YouTube boya ta ko betela biso histoire ya Congo te to mona kabino boya bisa biso masola ba jubilo to mona kana ba CNN te botika biso tranquille. Dieu lui-même maintenant est en train de se révéler, il est en train de nous enseigner vérité te bomba ni ndenge nini
Quand nzambe alobi ke na kokende kozwa bana na bino de gauche droite parce que akobanda ko révéler biso notre histoire. Tout ce qu'on a volé et kobanda kozonga na makanisa biso petit à petit. Vous avez eu la chance ya kolakisa biso qui nous sommes, comment sommes-nous arrivés à ce point, vous ne l'avez pas fait pour mtema mabe. Botonde mtema mabe. Bokota makambo ya mouvement na biso te. Bofanda kalma kande bofanda wana. Bofanda kande bofandi wana. Balobo makoloba mukolo mnoko mukolo atezolu mbasolo bimisaka maloba bien. Biso na Congo adage wana ezalaka inutile. Mikolo ango kasi boya atana minoko ngwa solo bo betela biso histoire ya Congo. Bofanda silan. Siko ki solo ngwa minoko na bino. Ezalaka po nazo batende bisiko ba solo ngwa fandika na kati na bino moko. Boya toni selebso ta ba solo ngwa na ba YouTube toyoka. Bo toni selebso ba solo ngwa ta na ba TNC toyoka. Est-ce que bosi boya atana minoko ngwa solo bolo ba biso to rejeter bino? Bolo bakata bosi bo mino sili bino na mnoko atako lo bate. Bo fandika kanye. Mais ceux qui bana bazu courage yo bano hotel donc minoko solo na bino bimaka pona koloba bana batelemi. Ya kolakisa bana. Pona ba répéter ba erreur ya kalate. Silence radio. Ardage wana na Congo ça ne s'applique pas. O munoko ya mukolo soki efa lombaka solo melo baka makamba bien. Bosi bo moni ba pepeni ni kuna na Congo ba yeko biso makamba malongao. On dirait que minoko solo ya batuti ndelo baka makamba bien ya bisote. Mundele munoko na solo azo sabana ne ko mako continue ko dominer mokili. Oya biso ba pepe minoko solo balo bakelo côté. Anyways, bande kona ngai, I'm so happy. Oui, I'm really happy. Ebina omo samba mkonyeso sona bibina kutana tana Rwanda nga pena bite ata coup de tête ko. Na lobaka kezaki accident. Bwebikande kotambulika ko tuti ata I am so sorry. Bwete tika mikolo komka bongo chaque Congolais aza combattant et combattante. Omonika Rwandais yo pour raisonner kakati. Ata li kofi penza. Talaka ke batba monote comme ça tango zolo bo you hit me. Nana nga monaki yo lobino you didn't. Lobaka ke na bando le kana kota bwe na magasin coude na nga betie par accident. Ba oyoka yango. To comme kana système wana. Yep. Donc monika ka bango en tout cas oups omona ki était chat obimsika lokolo no tongo ya zo ya kwendo ko kwa panzata mpalane na senyo so wana. Osali ka ndenge mindele pa basako be I'm so sorry. Are you okay? Ba ko yoka yango abi mikolo to maka I am so sorry. Are you okay? Okay bande ko ngezela nga mamuluba. I love you all. Bye bye.